Très bien, merci. Vous allez veiller beaucoup l'andabiso sur Tchamaloba officiel, votre chaîne où un format cabine toujours à temps réel. C'est bien moi, votre humble serviteur Gradimouya, autrement dit, le fils de la promesse en direct de la République démocratique du Congo. Donc, vous voyez que souvent, ce qui est dans le cadre, il y a une émission d'Abicho, ils ont un caractère politique, mais les lieux qu'on a différemment parce que nous sommes en train de parler sur un sujet où il y a qui côté la tomonique non et c'est vraiment tout informer mon qu'il mobimba baye ba qu'est-ce qui se passe na mboka na biso mendenge boyebi na chaîne na biso. Donc, tous en raté pour la politique. Malgré aujourd'hui, nous allons recevoir un homme de Dieu, un père, oyo, te belé, ko reconnaître une émission, oyo, à travers le monde. Alors, Tokome Kapé, Kolobelape, Mboka Nabiso, République démocratique du Congo, du côté, prophétique. Donc, avec l'homme de Dieu, le prophète Enoch Mundemba, vous allez comprendre que dans cette émission, nous allons faire l'effort d'être un peu bilingue pour na bande konyoso bazo pena makoki ya kolanda biso. Alors j'ai dit déjà bonjour à mon invité, le prophète Enoch. Bonjour. Bonjour. Alors je pense que c'est la toute première fois de passer dans notre émission. L'émission est intitulée Tcha Maloba. Aujourd'hui, l'occasion et puis ça Medibino ya Tcha Maloba na chaîne Oyo. Alors message ni ngoi kopesa na bande konyoso yo mbala liboso na bango ba ko ina libako kolanda yo na émission. Merci d'abord pour m'inviter na chaîne Nabino, chaîne Mogoye Bani Makas parce que batu belé bazolandango. Merci d'abord pour la opportunité de biso to le kana émission. Alors tous un message au tozo pesa na bana na Nzambe. Et nous avons une grande activité dénommée Shekina. Il y a des objets, il y a sujet, nabiso, puis il y a des objectifs, tout est bisaba na Nzambe, que Nzamba zana posa na bango, ba yape, ba participer na miluluan. Voilà, merci. Donc, vous comprenez que nous sommes avec le prophète Enoch. C'est un père pour nabiso ba etuzana ngalema. Et je pense que Libanda Mboka, tant que vous longi vous reconnaître que les alliés ne portent quitter, azali muto osoga alobi esengeli koyoka pe kotia na misala parce que ebele oyo bayoka batia na misala bomo ina bango kinda liboso et biso pe tozali moko kati na bato bayoka ye et to kotia pe en pratique misala na ye. Alors l'homme de Dieu tolingi tozonga na mo asima ya mbotolo bela pena activité au Shekina, je pense que bande ko ba ko landa biso ba ko mona déjà na bilili mo panzi na biso. Alors, na moi molai, ce qui motomoko a kwimba liboso na émission, alingia yeba prophète Enoch azali nani? Quand est-ce que prophète Enoch Nzamba bengi ye? Asali bambula boni kati na mosala na Nzambe. Merci vraiment pour la question, elle est tellement importante. Naza mutu ya lelote. Nakati ya mosala Nzambe. D'abord Nandimeli na âge à 20 ans. Ok. Alors, naza na 55 ans, lelo ojo. Alors, Nandimeli Nzambe na âge à 20 ans, donc, na mamwa Nzambe, pratiquement, naza na 35 ans. Ok. Na mamwa Nzambe. Alors, du point de vue ministériel, nazo kokisa à peu près 28 ans de ministère. Ok. Parce que d'abord, nazalaki, moana, babotingai, et pas père spirituel. Très bien. Et puis, na beaucoup amis. Après, libéré ngai. Donc voilà un peu, il y a un desali que, dans le Bakinaza en 28 ans, na katia ministère. Voilà. Alors, prophète Enoch, aza mutualelote. Na commune abiso Ngalema. Peut-être na ba commune mosusu ba yebinga penzate, mais na Ngalema awa naza parmi les hommes de Dieu au baza reconnu. Et puis na formé plusieurs serviteurs de Dieu, baza pe na ba église au bazo kamba et puis naza pe mentor il y a plusieurs. Donc pendant que tozo le kana etando awa il y a beaucoup de gens au Bayebinga comme père spirituel na bango, d'autres comme leur mentor et en plus conseiller.
na mambo ebele. Donc naza na parcours moi moulaï so na biketo banda ko lubango awa. Et quand je biso ba journée. Voilà, donc vous comprenez que nous sommes avec le prophète Enoch Azali Tata ya Batebele. Là je pense à mon frère le docteur Pinda, merveille que j'ai sali en passant. Donc le prophète les loto fandi pour na kusula vraiment na tina ya activité monene oyo Shekina et toko signer na bande konyo so ba kolanda biso que vous allez visionnaire ya église ya monene to bengi mepev. Alors awande ezali esika oyo beaucoup bongisa milulu a minene oyo natina ya Shekina. Est-ce que na moi mokuse tokoki koyeba Shekina mabomba nini ne bomba mina sima ya Shekina tango oyo zwaki vision ya Shekina nini onzamba kashaki na sima wana o bandeko nyonso tamususu bakolanda biso na mokolo ya lelo ba comprendre pepe sa bango posa peut-être ya ko participer pe na activité. OK, merci parce que Shekina ya eza batu mosusu so bazoka kombo ya Shekina mosusu akimi mbango na Bible atala soki kombo wana Shekina ezali. OK. OK. Shekina elakisi gloire. Alors, toza chaque année, précisément dans le mois de juillet, tu organises une activité monnaie des 7 jours. OK. Donc ils aura une fois l'année. Une fois l'année. OK. Alors, nde kombo na yango, l'activité on est à Shekina. Mais na kati ya kombo wana nde titre, donc cela veut dire kombo ya activité. Très bien. Mais chaque activité est na thème nango. Neti oyo thème nango ezali le Saint-Esprit survenant sur vous. OK. Les thèmes oyo te repartager pendant 7 jours. Donc le nom de l'activité c'est Shekina. Okay. Mais les thèmes qu'on va utiliser ezali le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, prophète, je pense que activité Shekina et kozana moi bokesenina ba kilt na biso pe otolexaka ba dimanche parce que ezali pe mbala ya liboso te bande ko mosusu ba yoka yo kote ya ba mona yo na kati ya ba activité mais différence nini kozala par rapport ya ba kilt na biso neti ya ba dimanche mercredi na ebité aso ezaka vendredi. Alors différence vraiment kozala par rapport ya Shekina eloko nini yo ekotia moi bokeseni na ba kilt otomesana nango bikoniso. Merci. Na sepeli parce que eza activité ordinaire. Très bien. Parce que na ba culte normal, eza normal. Mais o ezali culte moko extraordinaire. Donc nzamba osala mambo minene. OK. Parce que parole de Dieu eza théorie. Il faut démontrer parole de Dieu. Alors ba Shekina nyos to organisaka donc chaque année activité to bongisaka. Nzamba saka toujours mambo minene. Ba signe, ba prodige pe ba miracle. Très bien. Et au salut. Donc eloko pena ba nzambe ba koki kozela mokolo wana ezali misato otangeli biso ba signe, ba prodige pe ba miracle. Alors est-ce que ba nzambe bazela pe lokwa mokolo ya Pentecôte ndenge tremblement esalamaka et siko to fandi e koningana pe tu es kozala ndenge nini? Non, vous savez, il y a quelqu'un a posé une question sur thème. Alobi, mais thème wana ezali le Saint-Esprit survenant sur vous, Jésus-Christ alobaki. Ngana ebisi bango na bino, toza na période de l'église primitive. OK. Voyez, l'église primitive ezaki église naissante. Voyez, donc oyo ezali église à temps de la fin. Voyez, donc le Saint-Esprit a quoi agir plus que oya salaki na église naissante. Très bien. But faut pas comprendre. C'est toujours le même esprit qui va agir, mais ce n'est pas les mêmes époques. Voyez, donc bah époque est kesseni. Et moi je crois aussi que là où le Saint-Esprit est accepté, à se manifestera toujours à 100%. Voyez, donc biso nga personnellement naza moumbo ya Saint-Esprit. OK. Donc naza moumbo ya Saint-Esprit, cela veut dire quoi? Je ne suis pas associé du Saint-Esprit, mais je suis le serviteur du Saint-Esprit. Donc c'est que azoye bisanga na sala yango nde na rosala. Et puis tozana ba témoignage belé na ba activité nyos to salaka. Ba édition ici eleki déjà. Alors nga nazoye bisa peuple de Dieu. Oye kozala plus que autre aussi au monde. OK. Voyez. Parce que nzamba za na bomo.
Donc oyo eza tellement eza na makambo minene na anticiper déjà ko baki makambo minene au sala. Voilà, prophète Enoch déjà bandi o chabiso moi sukali na monoko et kotinda biso to mekape ata moi musuni parce que bi ke soki ba mama ba ko lamba biloko chunga soki ezali moi malamu mingi etinda kape bana musuba kende moi ko iba moi musuni ba tcha na monoko parce que solo e ko benda bango déjà. Na moi mokyo lobeli biso awa et pesi biso posa to yiba na nzungu mais biso to ko senga nde permission. OK. To lingi to yeba ba orateur nini oyo obongiseli biso pour une activité chez Kines qui kozala kaka yo moko to pesa ina basala nzambe mususu ba grâce mususu o to koya ko bika mokolo. OK, merci. Et jusqu'à preuve du contraire, là on a eu instruction T. OK. Pour na Shekina na associé ba serviteur mususu. OK. Parce que na uti ko yebisa biso que naza esclave ya Saint-Esprit. Alors na kolobate parce que nzambe a moninga na bisote. Na olobate ke kaka ngamu na wana kote ya na bashekina oyekoya. Okay. Mais oyo nzambe a lobaki na ngana zalanga moko comme orateur. OK. À moins que peut-être parce que nzambe a multisystème. A koyi ko changer peut-être à la veille a changer. OK. Donc eza na contexte wana. Mais soki nzambe ebisinga que ba édition o eza koya il faut na associer d'autres grâces. To salango. OK. To salango. Voilà. Alors déroulement et activité pour les kandenge nini est-ce que bato ba kozala sous jeune to kozala nango normal bat baye et puis ba air nini activité ko banda donc to ba vraiment moi programme mobimba wana na bande kono so ba kolanda biso. Voilà, to kozala sous jeune te. Donc Shekina eza sous forme ya campagne. OK. Au lieu de salango dans un lieu public, mais nous avons préféré tout salango dans l'enceinte Nabiso. OK. Voyez. Alors, c'est que nous allons inviter tout le monde. Surtout que tous en agène, c'est que ça va tout mususu moi ba ya ezate. Eza événement moko, eza ko sangisa plusieurs. OK. Pas seulement ba o semble Nabiso. Mais na ba o pena ba yambi sous massiette. Ba koya, c'est sous forme ya une campagne d'évangélisation. Okay. Nous avons un objectif, pas seulement pour fortifier les chrétiens, mais nous voulons profiter de gagner aussi les âmes pour notre Seigneur dans quatre événements. OK. Alors, pour notre héros écolika, ils ont vacation soir, matin? Non, nous avons soir. OK. De 16h, heure à début, il y a culte, mais nous avons un événement. Na linga penza ko bate ero to 6. OK. Je donne un exemple. Tozaki na édition mususu. To lobaki ke to 6 à 16 et 19h. Mais to komaki ko 6 à 20h30. OK. On tenir ya mambo nzamba salaki ba kaya ba délivrance. OK. Alors ba événement era ko banda to ikoloba. Mais era ko 6 na linga to tomber na piège wana te. OK. Parce que na zaki na culte moko un jour culte tozana des cultes na église na biso. OK. Alors tant on a bandi côté ya manifestation Saint-Esprit a bandi na premier culte tozana des cultes c'est quoi tokata toto sala neni tozaki obligé to annexer kaka tous les deux kills to yebisika bato bazo ya bakota kaka. OK. Et puis to si ça qui est 15. Waouh. Ozomon. Alors, bah, événement, oh, ya boye, comme ça, programme extraordinaire, nzamba osa pe makambo amine ne koleka. OK. Nzamba osa la que prédication ici, nango parfois 18h30. Mais manifestation, il y a Saint-Esprit Salami, 23h. OK. Ozoma siko. Maintenant, to banini, to katango, to batu bazala ba bénéficiaire nango. Mais prophète, et si quand on a nazana moi mutuna moko izaka moi mitungisi ya bato ebele. Balobi basali nzambe ebele bazala soki air l'équipe par rapport à air qu'il te ici là au molimo nde memi biso bongo. Mais pourquoi est-ce que molimo me répété Bossi il s'appelle avant Hero qu'il te style. Je donne l'exemple qu'il te style à 12h juste. Mkolana Bossi si peut à 11h30 bobi moli mo memi biso to si à 11h30. Mais so boko mika à 13h nde moli mo memi biso to kendeti na 13h. Moli mo zaka ya ko mema likolo ya ko suki ça peut benité.
Saint-Esprit agissera chaque jour. Très bien. Donc, on met une erreur grave si tout biso va serviteur de Dieu. Je donne un exemple. Tant des fois, maté avec au bandapé, supposons bandara 10 heures juste. Mais hôtel n'a qu'à salle de boye, batu bazate. Et que batu bakomi oya na retard. Est-ce que culte wana faut bokatara exactement ndenge bolobaki to faut batu wana faut ba parole de Dieu parce qu'on ne sait jamais. Mutu mususu ti ayi wana parfois dernière prédication ya zokezango. OK. Après wana ke ukufa. Malamu abika aza sauvé que akufa za la sauveté. Très bien. Alors biso ba pasteur tozala na compassion ya peuple wana. Mais bango moko peuple bana mawana bango te. Aye retard maza ko juger bino bosi ça avant. Or, je donne encore un autre exemple. Moko mususu nzamba yebisinga na ndako. Quand moko goya ya boyebo, c'était une parole de connaissance. OK. Nazu yango depuis na ndako. Alors, j'arrive na kilte na bandi pe côté ya Saint-Esprit singa moto na comité. OK. Na prolonger bo pas Saint-Esprit singa na comité. To comme tendre vers la fin. Saint-Esprit singa moni moto azokota Esaïe. OK. C'est quoi? Il faut yoka pe parole de Dieu. Mais on a ce qu'on peut si bateau bah qui avant punition. Ouais, exact punition té. OK. Na tant to matara na babis. Hein? Ba ozela bato nyoso batonda. OK. Pour ba décoller. Boso mona moto a quitté parce que à moins que taxi bis muso ya elobi ke nzela ndenge baloba. OK. Mais ce que zaka wana. Ba ozela si ba ozela. Donc peuple de Dieu faut comme na point wana. OK. Ya au comprendre. Papa, au moni musala oyo bato ba otia au comprendre biso. Biso nde faut comprendre bango. C'est pour leur bien. C'est pour leur bien. Je vais vous donner encore un autre exemple. Au moins, nous sommes tous un culte. Le Seigneur me dit, Tinda louange. Moment où il a la prière à clôture. Tinda nzembo moko ya louange. Papa, na bisayo ba délivrance ou salema. Na kati ba délivrance tu découvrir que ezaki na mutu moko fallait kufa le même jour. Mais nzamba sani a délivré. Bon, ce qui n'a clôturé qui a prière. Mais peuple de Dieu ba oyi bangote. Mais normalement tant ba moni événement wana salami fallait ba et ça li kamo ya sikanza mbasani ni abombaki. Mais nous na réveil to yoga Saint-Esprit et puis faut to sa Saint-Esprit. Non li kambo se soumettre on dirait pe beaucoup pe sango malakisi bien te na bana. Te ba incrédule nde. Ba oyo basi bazo kola na maloba nzambe bazo comprendre. OK. Na repesa exemple mususu papa. Pona nini mona mutu mususu kilte nanu esilité. Abimi akei. OK. Mais na mutu aza enseigné. Quel que soit programme aza nango foise la basani. Prière on a soke ezalaka très utile au batu ba yebite. Et nous avons beaucoup de témoignages ya malam na ya mabe ya batu oyo a précipité kobima a kufa a sali accident kufa. Nous avons des témoignages ici. Donc prière on a clôture batu beye ba négligeant mais ça va. Mais c'est ça le problème. OK. Et puis au moins on peut place à qui pessimbi nangote. Mais malade mon présence en Nzambe Nzamba libéré yo ko se libérer. OK. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Voilà. Donc beaucoup comprendre vraiment que tozali na mosali ya Nzambe moko ya ba père na biso ya ngalima parce que nga pe nazali ya ngalima. Donc moko ya ba père na biso ya ngalima le prophète Enoch. Alors prophète Enoch na makambo etali toujours chez Kina bande ko mususu bazali libanda mboka. Est-ce que bobongisi makoki oyo bakoki pe kolanda bino parce que za na moto mususu azu makoki ya kofuta billet naza na posa participer na kilt. Est-ce que botier ba batterie nyonso en marche pour que bandeko yo bakoki pe kolanda biso tamsu na émission aza na posa participer na kilt to pe na activité au Shekina akosala ndenge nini?
Ok, vraiment, to disposer ba makambo ebele pour na bato yo baza musika pour balanda biso. Ok. Je crois que service wana ezali et puis ça service mo organisé. Je crois même na ba publicité zo pesama naza na mutu benga à partir du Canada. Alanda ki ba live oyo ezosalama déjà pour na ba préparatif ya Shekina. Donc je crois que période wana bato baza musika ba Hollande. Ok. Ou soit bato pe bazui tenter ya koya parce que moni ba embouteillage mosusu pe mosale kangiye a ozana probabilité à Hollande. Voilà, je pense que tu profiter de l'occasion pour nous signaler que nous avons une émission na Chamaloba que biso na compte na biso te disposer chaîne na biso à YouTube pour nous couper Sabino ba direct. Il y a événement au Mounene Shekina, je pense que vous allez lipamboli pour na bino na biso to bénéficier d'activité. Alors na matali adresse église, ceux qui vont découvrir bazo adresse église. Oui, tout ça na commune Angalima, précisément dans le quartier Manenga, ok. Et puis avenue Paulus numéro 19 bis. Ok. Des places événements et repassés, puis place église Ezali. Voilà, donc comme référence, la police Penepene, je pense. La police Penepene ou soit Tibaré. Donc, soit tu commune à Barré, tu Penepene, voire même DGC. Ok. Ce que tout niga église me pève. Même moi, il y a 5 ans, 6 ans, à Koyako, Tikayo. Vraiment. Donc voilà, je pense que vous allez ébélé, vous lundi biso, na mokolo alelo, ya malamu et umilakate. Donc tout ça qui bongo na le prophète Enoch Mundemba na kati émission oyo. Alors prophète oko kabona boité, lelo déjà, donc vous allez le 29, donc le vous allez le 30 et pas yo mboka na biso et ko célébrer l'indépendance. Donc, tu allez na chaîne moko ezali politique. Prophète, Nzamba lobini ni pour l'indépendance ya mboka na biso 65 ans. Est-ce que les Congo, tout ça dans les bons, ils ont le message moko te Nzamba pesio pour la 65e anniversaire et indépendance ya mboka na biso? Bon, bah message ezalaka nango mais sauf que ngana mona ke mboka na biso. Bon, on a vu toi une erreur grave. Ok. Bah, homme politique, bah, considérer biso te bah, église de réveil. Moi, personnellement, ils ont regret pour l'angai. Pourquoi n'a pas regret? Okay. Il faut que le barape bah yo kabiso. Mboka oyo biso ba mosusu toza ba umbu pour la mboka. Très bien. Et puis arrivé à Félix Tshisekedi. Moi, j'ai annoncé que c'est Félix Aozala président Mboka Oyo. Wana bazana on a Lamuka. Premier événement bazana Lamuka bazana triomphal. Moi, je l'ai annoncé que c'est Félix qui sera le président de la RDC. Alors, natinde la même maloba. Peut-être à Hollanda émission Oyo a se rappeler. Natinda ki maloba na jeune monko ya IDPS aza trop attaché na Augustin Kabouya, c'est ça? Le CG, oui. Oui. Na lobby kende koyebisa Monsieur Félix Tshisekedi ke yende mutu akoma président ya mboka o. Wana non akomi président. Wana zana na lamuka. OK. Na no kutu solote ke aozala candidat président na ba élection. Donc, ce que vous avez un événement, vous avez très bien, très bien, oui. Donc, voilà. Alors, ne quoi na yebisa kinga que a yebisa Félix. Ok. Parce que bazaki na rencontre mon fali basala, azape moi cadre na IDPS na poule na biso angalim. Ok. Bon, a yebisa nga lobi, na komisa ki message na yo, a yebisa kinga boy. Kende ko yebisa prophète wana. Ce qui message oyo apesu ekokisami na kolukai. OK. Bon, wana réponse oyo ba ekopesa. Alors, nazo déplorer nini. Bon, peut-être ba politicien ba kansaka tozaka pona mbongo. Yango image ba pesa pona ba pasteur. Image ba pesa na batu nyonso. Mais papa, dollar mabe na ya malamu ezo circulate. Batu ba boya dollar nyonso.
Bah vérifier gati. C'est ça. Alors, maintenant, il faut vérifier oye ba mosala nzambo aza ya solo to ya lokuta na place botia biso nyoso na même sac. OK. Na ozonga mwa mokesima. Soki nga bakotisa nga na palais de marbre. Nde Laurent Désiré Kabila baboma été. Je vous dis, mais j'ai mes collaborateurs, ils peuvent témoigner. Papa, je vous dis, Nautaka qui ngasa nyasuka mukolo wango. C'était au mois de novembre. Au mois de novembre 99 hein? Oui, 99 parce que Kabila Kofi na 2000 ans. Oui, 99. Na mois de novembre. Mbula ebetaka jour wango. Nazaki mouye, alors tozaki na intercession na église. Kokota na koti, na bandi okamba intercession. Parce que ngana déjà toi na 4 équipes intercession, ngana déjà première équipe. Donc depuis église bandi, ngana déjà première équipe. OK. Bana nyonso na formé bango na première équipe et intercession. J'ai prophétisé que Kabila bazo bomaye. On avant que Baboumaye. Avant que Baboumaye. OK. Nazo ebisi en 99 na mois de novembre. Parce que Pasteur Pierre n'est pas là. Ce qui Pasteur Pierre Azalaki awa c'est parmi Pasteur Pierre n'a piché moté. Donc à témoigner Azalaki présent tant on a prophétisé. OK. Na ba frère mon frère Lizola et puis il y a tant d'autres au bazar. Déborah. Ouais, Yewana. Azalaki. OK. Azalaki. Après, na palais de marbre. Na senga audience. Pour mon mokonza mboka na pesa ye message. OK. Je suis parti 3 fois de suite. Bayamba ote. Bayamba ngate. Troisième fois, soldat Mourazaki wana lobby, homme de Dieu s'il vous plaît. Aroyamba yote. Alingane basali nzambe te. Yebisanga yi makambo za na ngo yebisanga bino makambo na za nango ezosenga na kutana na yi. Mais lokola ayambagane basali nzambe te. Donc cela veut dire ayambagate d'après nande na kanisa ki tokene ko tolé. Président mono ndé na kutani na yo awa batole zate na église. Biso msuto wana lopangu te. Biso msuto abongo te. Tokutena bato minene os prier pour na ya linga peso mbongo libité. Je suis venu juste vous annoncer l'évangile. Okay. Donc ceux qui basali nzambe wana bakanisa bazate baza o ba servir nzambe avec honnêteté ba la matérialité. OK. Voyez. Alors baboyi na kota nazongi na yebisi ba intercession na bi ba koti singate. Mais na yebisi soldat wana na lobi oye ko sale metali ngate tali bino batu boboyi. Il y a le dit que aboya o yamba basala nzambe. Mais beaucoup que ne le pas même. Il y a un homme de Dieu qui insiste. Na ye 3 fois. Boboyi ko yamba mais est-ce que nazo ya pour na plaisir ou quoi? OK. Ozoma ba yambi ngate. Papa nazo biso na mois de janvier babomi. Na ko pesa notre exemple. Biso to prier pour na mboka oyo. Mboka na biso ezo connaître ba makambo ebele. Biso ba mususu oyo to annoncer chita Kagame parce que Kagame pas seulement Kagame après Kagame akokufa awa na mboka na biso ba politiciens belé ba Hollanda ba okufa ba o bazana makila je vous dis kanga date lelo gardez émission l'homme de Dieu bandira no eloko lobi nazo ebisa yo mort Kagame akokufa obita ngolobi Kagame akokufa na moni bato babeti milolo na bandako ya ona bio bandela ngona papa nazo ebisa yo ke Kagame tango okufa mais na mboka na biso ba politicien nyonso oyo bazalaki de mèche na Kagame. OK, o balia sani moko. Papa, bo mona ba. Ba Hollandais. Ba Hollandais ba muso ba obela te. Nzambe aza ko venger peuple ne parce que na kati ya bato ba kufi basali ya Nzambe bazali, ba futur serviteur de bazali. Et puis ko bosana te biso ba mususu yo to bondela rappo na mboka oyo. Chaque lundi tozala na veiller out. OK. Dieu nous a mis à cœur to bondela rappo na mboka na biso. Donc quelque part basala nzamba Congo baza marginalisé. Mais ceux qui ban a besoin pour na ba solution na bango ba komo luka basala nzamba.
neti nga na sedaka te bapolisier ntango bayaka te bona kala na bozalaki wapi bon komi na bamoma na bino neti ya bacampagne so beolukanga nakotaka babiloko wana te natikalaka na casquette na nga mpona bayebaki basali ya nzambe baza ozo comprendre donc toza mécontent biso bapasteur ya église de réveil tozoloba bayaya te oyo bakomaka déjà kuna parce que basukaka kuna bazongelaka biso te bavie na biso bozomona église de réveil ekoana tuna bango est-ce que badefendaka biso badefendaka baintérêt na bango président de la république soki akangami na nzambe aoleka na 2028 manda mosusu osamelaki mais on est sur à violer constitution a violer te nzambe atambola na constitution te nzambe atambola na constitution te volonté na ye nde on est un message nzambe apesi yo biso bamosusu topriaka mpo na Félix ayebi nga te maintenant na charge ya koprie mpo na ye oyebi mpo wani na priaka mpo na Félix parce que nzambe ayebisa nga Félix aza Jean-Baptiste ya RDC donc aye kopréparer oui oyo bakoya nsima ne bakotravaille na kimia nyonso me mutu akotravaille akonyokama eza ye je l'ai annoncé baza awa bayebi yango e soki tozwaki baoccasion baopportunité okutana bafélix tokoki kopesa bango badirective mosusu tala nzambe alobi sala boye 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 boye. Je pense que message oyo eza message moko touchant donc esengeli penze kota na ndako ya mokonzi ya mboka bomemela biso message oyo bandeko nyonso bakataka ba image batiaka yango na ba TikTok batiaka yango na ba page ya Facebook message au prophète apesi ezali message moko ya makasi ekomela mokonzi ya mboka bato bazali nzinga na ye bako sunga ete parce que ezali na bato ota mususu ya yebite kasi bazali na ba vrai message ya mboka na biso mais bato bako empêcher ezali bato baza nzinga ya mokonzi ya mboka entre autres basali pe ya nzambe bako sunga bandeko mususu te bamona mokonzi ya mboka pe bakomisa ba message na bango alors que le président de la République azali président ya bakongomani nyonso. Donc voilà, vous comprenez que dans cette émission tozaki bongo na le prophète Enoch bandeko balandio na ba message moko ya makasi penza o tosukisi na yango na émission oyo mais biso tokozongela yo lisusu après activité à Shekina pour tomber taper na masolo ya mboka parce que tout le monde qui matière ezali makambo ya koloba ezali ebele il faut to sauver mboka alors na mikolo ezali koya tokozongela yo pour tomber tali solo mais bande konso balandi biso na mokolo ya lelo liloba nini okoki kopesa bango lokwa mosala ya nzambe par rapport à activité Shekina pe na mayenyo so matali biso na mikolo koya. OK, pona bande kona biso o bazolanda biso nazoyebisa peuple de Dieu que baya Nzambe abombeli bango biyano oyo eko satisfaire bango quel que soit cas quel que soit temps o yezui pona ba congolais en général na osenga ba congolais to perdre espoir te parce que na mboka na biso changement ekoti peut-être bato oyo baza spirituel te nde ba omona ngote changement côté à makasi na mboko yo décollage et salami. C'est que Congo ne bomo nango c'est un éléphant qui dormait. OK. Maintenant ça né il a mouki. Alors tango éléphant à la mukaka secteur on se faut pas sentir yango. La RDC c'est un pays qui va bouger l'Afrique et le monde. Na domaine nyonso. OK. Na domaine nyonso ndeko na ngai. Le mal na biso ezanini. Congolais aza distrait. Congolais lingi muto apese message à Congo étranger. Et c'est ce qui a fait l'échec. Il y a plusieurs manières dans Israël. Sautant dans le livre à Jérémie, Jérémie a prophétisé pendant 23 ans. OK. Et tant que déporté, c'est à ce moment-là qu'il va comprendre que nous n'avons pas écouté les hommes de Dieu. Donc, tout comme na culture, ya oyoka basali ya nzambe. Nga conseil na pesa bato ngwana. Oui, les faux bazali, mais les vrais aussi bazali. Nzambe alobaka pe a orientaka.
Alors, ce qui n'est pas l'orientation divine ou que ça melanabat. Parce que lorsque tu lobi batubaya, zamba orienté ba mususu ko booster ba ministère na bango, ba mususu vie na ye ezalaki bloqué, nzamba osani ni aokangola ye. Et nzamba osama mama minene, soki ozala ngani ici yo mutu ozala. Le rôle oza déjà mutu munene na kati ya presse. Peut-être aux anaba image au la qui vraiment ba maki on a été ba miracle authentique ba miracle peut-être ba tubakanisa kezala tezani OK ba miracle authentique ba guérison authentique au fondé te que bona ça monter non ba chayo plâtre et puis au que no té donc ça veut dire to yebi yoté peut-être première fois pe oye okutana makamono ya nzamba osa donc Dieu va faire des choses où eko étonner pe eko certifier batu que Nzamba zali. Vous comprenez? Nzamba zali. Donc, on a croire que Dieu va faire de très grandes choses. Et puis, on est déjà très content. Parce que, à l'Obaki, à Osal. OK. Et à Okosapoan. Vraiment. Voilà, merci beaucoup, l'homme de Dieu, le prophète Enoch. Merci d'avoir accepté notre invitation. Namokola Lelo, pour nous, c'est une très grande bénédiction. Yakuyambayo na cadre ya émission Nabiso Tchamaloba. Donc, vous pouvez comprendre que Tobeti Masolo, na l'homme de Dieu. Alors, moi, je vous invite tous d'activité monene Oyo Shekina 2025 na église Mepev epai wapi Nzambe abombeli biso makambo ya minene abombeli biso makambo kamwa mukulu wana ozana problème oyo etungisaka yo ozali na problème ya mukanda ba ndeko nyonso bakolanda biso lianda mboka bozali na problème ya mikanda vous allez voir la main de Dieu à travers cette activité oyo ekozela biso Shekina 2025 bozali na ba maladie oyo etungisaka bino bambula na bambula. Alors, Bouya, na yango na oisika, et beaucoup na loboko ya Nzambe. L'homme de Dieu a serré biso alobia makio nezalité. A ezali nde Nzambe ya solo solo, Nzambe ya lola. Akosala ya minene koleka oyo ngana toza kozela. Alors, l'homme de Dieu to comme vraiment la souka émission na biso, na ebité ceux qui mo ba salutation ezali pour tout kabona mokolo ya lelo. Na yebani tellement makasi. Na yebani tellement makasi moyena tanga ba kombo ezate. Na oyebisaka na bandeko nyonso ba olanda biso na ba o ba kolanda biso après na lingi bango mingi pe ba mbote na bango nyonso. OK. Et son abina banda kotanga ba kombo tala na bato baza. Vraiment. Son atangite et comme langa problème. Donc surtout que papa nde abosani ko za problème. Donc bazwaka ba mbote bango nyonso. Voilà, donc bana nyonso ya mepev. Bozo ba mbote na bino. Mais na remercie bino mingi. Merci beaucoup. Na ndenge boye. Mais na souhaiter ezambala ya liboso, mais ezala mbala ya sukate. Vraiment. Et na kanisi le docteur merveille parce que Aza pas seulement un enfant pour Nangai, mais il est aussi un conseiller. OK. Et je lui ai parlé même que Tozala qui trop caché et comme un moment où il faut découvrir Pébiso, va découvrir Nzambe. Exact. Donc je crois Nzamba peut sabiso faveur wana pour travailler nabino. OK. Et bah monsieur Manozala est belé et Ozala bien. Ozala bien. Alors Nzamba pambola vraiment nyonso sali pour. Amen. Merci beaucoup. Donc c'est par ici que nous bouclons cette édition de ces jours, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. On se retrouve à la prochaine, toujours dans la même chaîne Tchamaloba officiel et Nabo Sanité, les docteurs Merveille Pinda. Donc lui c'est vraiment un frère, un ami. Donc Azanyoso. Pour na biso Tchamaloba azanga kate ko soutenir biso l'évangéliste Paki na bosani opété bozali ebele bana nyoso ya mepev na lingi bino ya mingi le pasteur Pierre na bosani oti donc bozali ebele ba na bosani na kati ya mepev donc bolimbisa parce que bozali ebele. Alors merci à Penel Mopita qui était derrière la caméra wala mbel biso sos na mokolo ya lelo soki nzamba zongi te ngai na bino tukutani prochainement toujours dans la même chaîne Tchamaloba. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Au revoir, bye.